Papa na ba mama nyonso tu bolanda vidéo oyo eza ngai mama Nicole tozokende wapi. Vraiment na meme bino sujet moko oyo vraiment eza toujours pour na aider communauté na biso et aider ba couple na biso vraiment to bakisama un plus. Na meme sujet oyo na si papa misu lelo misu ba ko se déranger pourquoi mama Nicole na meme sujet oyo ke biso mibali toza faible na ndako. Mais faible en par rapport à quoi? Faible exact que parce que boy d'arabiso nanda ou exact que non parce que bosungara ba maman non. Faible on a quoi aborder sujet oyo parce que ezana ba papa misusu mingi bazo mitia na place na bangote. Mingi bazo koza na autorité o nzamba pesa bangote. Avant nzamba sala mokili oyo asala kinyo sommet aye kotala que non avant sala biso basi ezala kina liboso nano bino ba papa. Mais nazolo ba faible par rapport à ba papa misusu ba perdre valeur na bango ki autorité na bango likolo ya niveau ya ba matériel au moins ndé toza na potoa eza papa muso akuta na mwasi aza na mukanda ya na mukanda te mwasi azo malibanda zo za mibali ndenge alingi mwasi mobali kutu msu bazo ko yebiso ke mwasi na yo aza na makangu na libanda lokola mwasi wana pe na ndako apesa ba condition ebele ondimi na yo situation oyo mwasi na yo azo sala. Mais papa na biso misusu eza malamu te ki autorité na yo mobali eza wapi oyo nzambe asalaki yo atiaki kati na yo nzambe alobi ke non mobali akolesa mwasi na motoki na ye malgré na poto oyo tozali toza pe na ba circonstance moko ebele elingi oloba te ke soki okutani na mwasi wana apesi yo mokanda to mwasi wana ifo asala n'importe quoi oyo akokosala likolo ya nzoto na yo mais non nasi ba mama si j'ai lelo vraiment na abondant pour na ba papa parce que mwana mobali ataza mukie ataza mukolo ngondeni ata mwasi aza mukolo mwana mobali aza mukie omona kama mwana mobali wana aza toujours une autorité likolo mama wana mukolo parce que eza bongo ndenge nzamba sala mokili mais eza na papa lelo mingi misusu bozo bungisa ki autorité na bino misusu baloba mama Nicole to sala nini kasi soki mwasi ngo azo mane libanda azo sala kindumba mais yo mobali il faut tirer quand même droit tirer quand même position na yo donc il faut taler sa moi si place na yo mobile ici kezali donc moi si ndenge za wana akoko matériel te likola bien matériel mibalo bazo se retrouver le na bakaya boye parce que balingi ko risquer ba vie na bango te baloba l'homme doit se battre mibali misu balingi ko se battre te mibali misu balingi basi basalela bango bozo kuna ndenge nini bozo perdre même qui autorité na bino même na bible qui adultère eza malamu te et belé même beaucoup ça la juger et ça yo mobali oyo ondimi que moi sona sala ka kindumba ngana ezana ba papa misu bo ba mama Nicole to sala nini kasi to kabwana mwasi ango to ndenge ni ezali likambo ko kabwana mwasi te ezali likambo ya kopekisa mwasi wana parce que yo mobali bible lobi que non celui qui trouve une femme trouve le bonheur yo mobali il faut ta la place ni ozali oza pona bonheur to oza pona bonheur a mukanda eza malamu te même atape mikanda te misusu omona emso akuti mwasi wana aza na situation moko ya bien ye mobali alingo sala te o nyoso mwasi wana koloba ye mobali akosala ozomona place nazo bakene ba papa na biso misusu na ndako bokomi faible alors que autorité na yo mobali eza kote nini parce que mwasi abimaki na mpanzi na yo ozomona niveau valeur yo mobali ozala ngo na miso ya nzambe même nzambe alobi ke non asali nanu yo mobali po azwa biso na mopanzi na bino. Alors papa na biso bosala ka makambo bo eza malamu te ata kutu mwasi yango aza kitoko ndenge nini mais nzamba lobaki pona ko trouver mwasi ya bien donc il faut trouver bonheur na yo moko mobali yango zo mona lelo bino moko ba papa na lobaki même na vidéo mo na otako sala kikindumba ezo bebisela biso ba relation na lobaki pe pona ba mibali misusu oyo lelo bazo kota na ba situation moko oyo bango moko bazo linga bozo komela te na kokufa na ba AVC na ba tension on a accepté situation moko boy au lieu de se battre on accepte yo mobali oza na pouvoir yo mobali oza na ki autorité na si ba maman emso ebele bo tanda vidéo mso ko loba mobali na biso mibali na biso baza faible po bazo aider biso ngana zo ba likamba ko aider na ndako te mobali nyoso alingi mwasi na ye akosalisa mwasi ne na ndako mais na tozo loba likamba oyo papa il faut na place na ye yo maman il faut tia papa na place na ye quel que soit mbongo na yo mais il faut reconnaître que non mobali aza chef na kati ya ndako okoko nyokola mobali na ndako te yo mwasi ozosala bongo oza femme insensée alors bible ezoloba une femme sage bâtit sa maison
Comment yo mwasi ozo permettre que non obima ok kozwa mibali na libanda et puis mobali no enda kwa yebi mais yeba yango mobali wana komona ete kaza yuma mama yo peut-être ozomona ye aza yuma mobali oyo ozosala ye mpe bongo kuna oyo ozobima na ye ayebi ke yo oza na mobali na ndako mais yeba yango mobali wana ye mpe aza zoba te azomona de quel genre de femme ozali eloko mosusu bandeko mosusu bosalaka na vie ntango ozosala likambo lingaka mpo olatisa ngo nano mosusu lobi ntango ozala tour na yo okose retrouve ndenge nini mobali oyo ozomona azondima bacondition nyonso opesi ye peut-être alingi yo na bolingo ya solo te peut-être aza na intérêt moko parce que mobali oyo alingi yo na bolingo ya solo akolinga te ke non akoma lokola mwasi akoma faible yo odirige soki ndenge nini non en tout cas bamama oyo mingi bozo respecter parole oyo nzambe aloba te ke non femme soit soumise mingi ezali bozokanisa jugement oyo mosusu nzambe akoya kojuge biso masumu o parce que tofingi non parce que na korespecte condition nzambe apesi biso te tokozala juge nango yo mwasi fo kozala na place na yo olingi oloba te ke oza na nyonso olingi oloba te ke mpo oza kitoko mobali wana ata akoyi na bolingo c'est normal parce que bible elobi mobali fo alinga mwasi na ye epuis biso basi mpe fo tolinga mpe bapapa mais elingi oloba te ke soki moto alingi yo mingi mpo oza propre mpo oza kitoko nde mobali wana il faut okomisa ye lokola jouer moko boye eza malamu te boyeba yango ndenge eza même femme insensée ntango mobali ya libala ayaki kozwa kotala mwasi nini oyo aza malamu en tout cas bafemme insensée ebele baperdaki place na bango alors basi oyo bozosala makambo ya bongo boyeba yango na miso ya nzambe bokozala élevé te bokozala juge par korespecte soumission oyo nzambe apesa na biso te alors eza malamu te bapapa oyo bozokose retrouve mpe na basituation boye même si quelque soit situation yango eza ndenge nini telemaki nde mosala soki possibilité ya mosala eza te parce que oza na mokanda moko te ezolakisaki mosala mais lelela nzambe oyo asalaki yo liboso ya mwasi okuti mwasi wana aza na nyonso metalisa mpe nzambe loba na nzambe ke non nalingi mpe te ke non nazala faible liboso na ye parce que ye aza na boye ezala bato mosusu bamibali mosusu bozokota na situation ya boye parce que bozolinga kosebatre te bozolinga kosebatre te yango ozomona basi mosusu oyo basi oyo baza bainsense oyo baza mayele te quel que soit mobali soki aza na situation moko critique elingi oloba te ke mobali wana yo mwasi fo oleka ye na kiautorité non nasi bamama misusu bokoloba na nga bongo parce ngai misusu nazolakisa nini to nini mais non secret oyo nyonso tu ya libala mpo ozala na kimia boyebi te nzambe pourkui alobaki soumission eza eloko oyo diable alingaka yango te diable alingaka basi bazala bafemme rebelle basi bazala bafemme insensé yo ozomimona keno nga naza mwasi kitoko ozomimona keno mobali oyo akwelinga na beauté na kosala eloko nyonso nalingi mais baloba yuma bara yanke parce que oyo ozomona yuma mosusu mais basi okutake mwasi oyo azorespecte ye mwasi oyo azotia ye na place na ye mobali en tout cas nasi mama akotika yo na bopete nyonso vraiment tozokende wapi na bajare ya bacomportement ya bapapa na biso oyo bozolinga kosebatre te na vie bozolinga bacondition mosusu basi bazotia bino ozomona keno mwasi oyo vraiment aviole même loi ya bible aza soumise te na yo papa mais ozopersévere kaka ya kondima parce que mpo mokanda vanité de vanité bapapa na biso to ekoleka boni oyo bakufi batiki banationalité boni oyo bakufi batiki nyonso yo mobali oyo ozoperdre autorité na yo oyo nzambe atia kati na yo un jour okozala juge jugement eza kaka te parce que mosusu masumu non yo mobali oza chef ya kati ya devant mwasi yo mobali okozala te ke non oyo ndenge bandeko mosusu bozokoaccepte ke adultère ozomona ngo na miso boye oui bible elobi eza lisumu eza sikoyo na yo mobali façon ndenge nini okoyeba kogere situation oza nango oyo ke soki mwasi no azobima libanda yango batribi na biso meme ya baluba omona bandeki kosala bati bao mwasi abimi libanda mobali akufi ozomona yango mingi ya mibali lelo bozokomprendre te mosusu ezalaki ti bao moko keno mpona kozongisa mwasi na nzela na ye en tout cas bamama na biso mingi oyo bozosala biloko ya boye boréfléchir mpe mpona baavenir na bino parce que mikolo nyonso ezalaka dimanche te parce que jour mosusu ezali mobali wana akobalukela yo okosutuka okosimba moto donc mobali ndenge aza wana aza na place na ye mobali lelo vraimen yaki kolobela bapapa oyo misusu oyo boza faible na kati ya ndako botelema bozongisa baesprit na bino bokozala juge sans le savoir na makambo mosusu na ndenge bozopesa basi pouvoir alors que pouvoir eza toujours epai na bino bapapa biso basi mwasi atambola na kobanga nzambe akoyeba place na ezali c'est la soumission tika nzambe apambola bino nyonso bokolanda video oyo
naza wana te mpona mélanger bapapa nyonso mais sujet oyo vraiment na abordaki yango mpona bapapa oyo bazosala babiloko ya boye vraiment eza mawa mingi mais bamama ebele na kozonga lisusu mpona kolobela sujet moko pourquoi mingi oyo bazorespecte soumission te oyo nzambe asali oyo nzambe alobi na biso et puis conséquence nango nini ekozala même devant nzambe. Merci beaucoup nzambe apambola bino makasi bolanda video oyo mpe bolingi bokomela ngai naza na Facebook na ngai Moi Sanza so bobeti so bomoni elongi na ngai na Facebook ya tozokende wapi eza bloqué bosenga ngo ami te Facebook oyo ngai nazoutilize ezali Moi Sanza et puis numéro na ngai eza kuna na Facebook wana et puis bao mpe bolingi botala bavideo na ngai mosusu bobeta mama tozokende wapi na YouTube bokoretrouve bavideo mosusu basujet ya malamu ebele bokose retrouve tika nzambe apambola bino dimanche malamu.